na centre d'immigration et ça a des phénomènes pas ça au monde à présent bon mais mon a passé puis na futur et ça qui na débat mon convive na paradis pour l'avenir ya muzati na bala papa dit na bala invité sur abota bana Kinshasa pas pour les comment serait na kalamu abota makambo muto abota na Kinshasa tant to loba bolamu ya bato eloba ma mingi te koki kokosa conscience na yote yango wana nde testament de l'existence bana Mikel balataka bilamba wana ba Pokémon bakomi Mikel nde wana demo wana siko wana suka bande kolela alzoloba mama otiki ngai papoza wapi naza wapi boya kozwanga bademo o bande kopumbo likolo bazaki lokola bangembo porte senini efungwami amoni mama na ye ni ndenge mama nazalaki kutaki 6 mois encore mwana na evandi malade ba memi na hôpital comme opération mwana na mukia ekukufa singa ba parents oyo bazwaka ba caleçon ba soutien na bango ba exposa kango na lopango atandi yango na miso bana na ye ezali malédiction l'homme de Dieu o na betaka lisolo nene bandeli o bandaka kokima o azalaka moyembi munene abandaka kotelengana na komona siko ye aye kokuma ekomi tour na ye Let's go. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga, Alléluia, Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo, Azana bomo, Alléluia. Voilà, je continue. Alors, lorsque cet esprit-là, ekobanda okita na mokili, bakoya ko tromper en destin, bako écarter na chemin. Mutwana kobota na pays mususu. Akomi kokuta na ba réalité mususu. Mais nzambe na souveraineté na ye. Akosala nini? Peu importe, ba changer pays, akozongisa ye sikoyo na pays d'origine na ye et pas mutwana ko se retrouver. Et c'est comme ça que l'histoire et c'est pas ça dans le centre d'immigration.
Alors, il y a eu, lorsque tu as na centre d'immigration, et ça a des phénomènes pas ça. Au moment à présent, bon, mais on a passé, puis on a futur. Tant que vous sur zongi s'attend, à zongi c'est, et ça qui na débat mon convive, na paradis, pour l'avenir, il y a Moussa Dinabal. Pour y a mon kill. Et ça qui tout un problème. Tant que zongi c'est film, wana. Et ça qui tout un problème. Pourquoi? Trésor où il y a bando même, et bando pesé mingi. Trésor à Dinabala. Oui, on s'en bongi c'est là qui est. Et bande ko pesé mingi pour na mokili. Pour achever mission et tina souka, il faut pas limiter mi colonne na mokili. Ba ko pese existence moulaïté à côté na ba sans akende impossible. Il fallait pas limiter mi colonaye. Moussa Dinabala kufa liwa ya nzambe. Parce que tangu adina bala zwana mokili. Basaraki diable passe le conseil général. On en parlait, témoignage sur les tribunaux de la prière. Non, l'obélango. À ça, le conseil général, naïbabi, qu'est-ce que nous devons faire pour tout stopper Moutoyo, pour tromper le destin? Et ça, dans Moutoumoko, la sirène, rivière à Kalam. Alors bien, l'okomokabi, ce qui te ligne au Simbaye, et vous allez impossible. À ça, impossible, tout désorienter le destin. Il y a Zali Motindami. Nenga Kei. A rempli mission fidèlement le lenga zwili yango. Mais to sala nini biso to kolanda ba progéniture na ye. Bato ba koyamba message na ye. Et kolike bimisa ba descendant o ba ko continuer mission na ye. Et pas biso to koya ko intervenir yango wana. To stopper ye kaka. Exploiter savoir na ye. C'est-à-dire à ça la plus de livres, plus de centres de formation biblique, il y a un enseignement parce que son enseignement sera plus puissant et que ceux qui des générations à Congo va maîtriser Ango. Congo et évoluer makasi. Penzambe a quoi transformer mokili nanzela ya mboka wana. Il faut tout stopper dans le domaine wana. C'est pourquoi Moussa Dinabala tous les pauvres na enseignement na ye toyoka peut-être na li solo ancien moko abeteli li solo mais ceux qui exploiter qui connaissance na ye ndenge lelo ezali ko se répandre ba pasteur musu ba sala ba livre ba sala ba brochure ba sala ba syllabis ainsi de suite. Et depuis ce temps-là ba démon wana il bazaki na Congo l'objectif principal cause la départ na ye pour ba stopper continuité évangile. L'œuvre ne continue pas parce que je bâtis une église, parce que je rassemblais des âmes lorsque na koufi mon enfant si c'est dans la œuvre. Non, l'œuvre de Dieu continue par les messages. Il faut batouba si c'est des évangiles oyote aki ba continuer mission wana. Et l'église comme notre ministère sera représentée par des hommes. Et l'évangile d'Adinabala a produit des enfants dans notre pays entre guillemets un tel entre guillemets. Mais son enseignement, qui devait être comme modèle principal jusqu'à aujourd'hui, ils allaient peut-être na bateau bazo relater histoire, peut enseignement na yé. Mais Dieu voulant, la souveraineté appartient à Dieu. Prophète Tira na kala mwana bo Haïti na bala papa Haïti na bala invité sur Abota na Kinshasa pas pour les bisous. Mais c'est comme si Azar Abota na Kinshasa là il faut affirmer. Mais il y a on comment Sirène na kala mo Abota makambo to Abota na Kinshasa là c'est la première mission. Deuxièmement, la nègre toka na masola papa Haïti na bala bana otéati. Na ba kwa tina la Yesu terre. Kwa tina la Yesu sala bo. Azali na message moko to ko pe ko na kai. O ngolo bani ba bakanga ki intelligence ne ya okoma. Et puis message oya ngaki akoma o ngolika la parole de Dieu oyo nzambo tindaki. Vous dites clair, la parole de Dieu. Lorsque je prends la Bible, un prédicateur, j'ouvre la Bible. Je révèle quoi? Les messages. Je lis par exemple l'histoire de, comme je suis ici, acte 19, na tang histoire, papa, na style littérature dans l'église, to vandina bandimi. Non, l'homme de Dieu a s'est levé. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, c'est que chaque homme de Dieu a un message particulier que Dieu lui a donné.
Peut-être Dieu vous a donné le message de la sanctification, Dieu vous a donné le message de la repentance, Dieu vous a donné. La Bible sera notre modèle, mais la particularité sera ton enseignement maintenant. Prenons l'exemple des branhamistes. Ils ont un message de la sanctification. Eux, ils ont la Bible, mais ils transmettent fidèlement le message qui a été transmis par l'homme de Dieu, les prophètes Branham, entre guillemets. Je dis simplement l'homme de Dieu. Je me limite par là, je ne vais pas entrer dans des polémiques et dans des débats. Je reste là. Alors, quand on vient par exemple dans votre église, là où vous priez, votre pasteur a son langage, sa manière d'enseigner le message que Dieu lui a donné. D'autres enseignent la prospérité, la repentance, mais chacun aura un message particulier à retransmettre. Et maintenant, pourquoi toi qui es dans la formation, tu as quoi apprendre les expériences ou les enseignements, le modèle du travail pour enrichir carrière nangai. C'est pourquoi je dis son message. Mais je ne dis pas que sa parole était plus importante que la parole de Dieu. La Bible était là, la lumière était cet homme. Il n'avait même pas le message, monsieur. Mais il avait le miracle. Là, vous affirmez, moi je dis c'est contre quand même. Ce n'est pas ce que vous dites. Il ne disait pas qu'Adjina Naye soulève-toi. C'est un homme qui prêchait aussi la bonne nouvelle. Il a parlé, il a prêché la bonne nouvelle. Et si je peux affirmer, j'ai un père, qui serviteur, à l'époque Adina Bala, Azaki na Musala Okatasuki, ce papa-là, a comme serviteur de Dieu, à cause de la prédication, Muzateaka, ya Singasuki. En côté à l'Isumu, à Obalola, Singasuki na Loboko. Abi Singo Bamama Bakangela Kasuki wana, Azobalolango Boe. Abi Mwende l'Isumu lingaka via mutu. Chaque péché mutasalaka, ezo linga yo. Chaque péché mutasalaka. Donc plus l'homme pêche, azo se familiariser na péché. Donc chaque homme de Dieu a un message particulier. Il prêchait en un Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas parce que c'est un homme de fait des recherches. J'aime beaucoup. Fait des recherches alors. Donc malgré tout, dans mon été, en tout cas, là c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il a des enfants, non? Bon, tout le temps, il y a un pasteur Edina Bala. Il a des enfants puissants. Edina Bala, c'est non. Né de Yoka. Mais mingi particularité les acquis miracle. Mais message pena boye penza ils acquis. Là, il faut demander l'apôtre Moutom. Il faut demander aussi au Sonic à Fouta ceux qui nous aident à Adina Bala théâtre. Là, je vous dis, parce qu'il faut faire des recherches. Vous êtes un journaliste. Non, moi je dis, si vous voulez savoir aussi l'histoire, il y a aussi des patriarches qui sont ici. Pourquoi vous me demandez d'aller poser la question? Parce que comme vous êtes un journaliste, vous devez affirmer vos affirmations, être fondé dans la recherche pour on peut s'argument pour exprimer. Donc, oh, pasteur Moutomba, c'est ça, oh, il y a soit qui pas. Mais lorsque vous n'avez non, n'entrez pas dans ces débats. Je ne suis pas là. Bon, oui. Obetele isona tonga na betela betela zakina mama Tiffany mkongo tonto vandaka banda ko teanga ce jour là otea kinga ou la kisinga opesinga ba principe expliquer nga les pouvoirs et la gloire les sexe. Ezaka bango te ba bafana papa itina ba basebele. Voilà. Maman Thérèse le fait pas comme la personne c'est bateau ba vanda na papa itina ba. Est-ce que zaki pena na ba seulement mo kama makasi et quand otea ya boya pepo otongo na ba. Ba kisi comme makasi. Le baka clair banda ko teate. Maman Thérèse nous a dit na bala banda ko teate avec tina na Yesu. Penza particularité na Yesu la kimi miracle. Mais à côté au moins comme ça ne va pas faire vert. Aba nzambe so likibina yo bikayo kuna telema Yesu Masia kutana na yo eza pa ete kene to mona haleluya koma pena destruction des hôtels ba vandela mo papa wana siko yoko miko ba sande fami osala ka place le bagine bande wazate prophète parce que souvent le baba enseignement to ba non particularité les akipé na nini destruction des hôtels message zaki ni destruction des hôtels 8e épisode 10e épisode 15e épisode na tout pour l'épisode na destruction des hôtels faut na ya Didier Maye combien 32e et na suite dans 8 tu dois laisser combien 32 au moins une particularité il y a apôtre Moutombo Léopold. Sinon lorsque je ne peux pas dire na bala beaucoup plus il y a que le témoignage na ministère na yé il y a ba miracle au biso de okuta
mais ba message boy ba bia zalaki na ngo penza te ba fondement pena ko kota muzindo wana tu na ba témoignage tali to yokai. Oui, on parlait d'enseignement, mais on a parlé d'un message. On parlait d'enseignement, ndenge bazote abiso destruction, baote abiso repentant, baote abiso prospérité, baote abiso nyonso. N'a décrit aucun enseignement de cet homme. Je dis le message qu'il a reçu de Dieu. Et lorsqu'un homme se lève pour parler au peuple de Dieu, il adresse son enseignement, son message. S'il n'a pas des fondements, s'il n'a pas été, je ne peux pas dire avec étant aussi un patriarche affirmé, je peux dire, si son enseignement n'était pas perfectionné, n'était pas comme aujourd'hui, bah père va perfectionner le message avec l'évolution, tout ça va enseigner belé, lamba biloko bolia, lamba madesu bolia, longola pondo sikezali, bah tu vas perfectionner l'enseignement na bango. Et si cet homme n'a pas perfectionné son message, ce que Dieu lui a donné, c'est pourquoi j'ai donné cette partie du témoignage. Journaliste a fondé plus d'informations. Il faut vraiment na ba preuve na bi no makambo no loba na affirmant au boy. Nga dans une expérience plus spirituelle. Donc na ko décrit yo makambo o na zuika na molimo. Étant prophète, étant un témoin des choses vécues réelles. Ce que pour yo boya nga, il faut y avoir preuve ya mokili et contredire nga. Et un témoin, lorsqu'il dit quelque chose, c'est ce que je demandais, non, bateau va ému enseignement, message naïe. Non, message naïe, il y a un ambitieux, diable alba qui t'a empêché yé kakanini à exploiter ko connaissance naïe. Exploiter en gros l'exploitation et allez qu'on faire développer dans le domaine ministériel tant au définir en gros qu'on faire développer ce que Dieu vous a donné, qu'on étendit l'espace. C'est ce qu'il n'a pas fait. L'homme de Dieu, le prophète Adi Nabala, que moi je l'appelle prophète Adi Nabala, que je vis au ciel, a réussi dans sa mission parfaite comme Dieu lui a donné. Accompli mission naye le lengenzambe atindela kiye. Il fallait paix génération ekoya ba continuer chemin wana pour la lobina établi comme sage architecte binouboa ko construire d'ici. Il a fait le fondement ici dans notre pays puis biso fallait tous à la continuité. Mais ça comme on a fait lorsque l'objet a réussi la mission naye or lobaki na épisode de l'équipe atika ki bâton dans l'espace. Bateau tout le monde a l'élo où va renverser makamba bonzambe. Oui. Oh, il saute ni ngana le tout na bango mutu bavanda na papa itina ba. Chiko. Lorsque le papa itina ba la réussi par rapport ya yemo ko na nzambe sanctification sainteté na yel marche na yel yemo particulièrement na nzambe to a réussi par rapport ya mission nzamba parce que yemo ba ki déjà ki nga so ke l'église otikala bulu yeki. Ndenge pe de l'église etikali bulu yeki. Chiko a prophétiser bulu yeki pe ko kisa chiko mission a réussi par rapport à quoi? Oui, je suis clair. Pona lo va bien. Avec tous les efforts pour les lonzamba pambola sur la plateau pour etoya loba tokutana yo comme bénédiction pour nous aussi les hommes de Dieu. Héritage aux gens facilité. Je sais qu'un jour après tant sous départ nous soki nzamba lo bozonga na royaume na ye. OK paiement. OK de paiement, OK sepela, OK ko se réjouir na nzambe. Au talobi effort nyonso na sa ki za pambate. Heureusement va petuna ba nanda ko lobi yo faut sala faut zo au succéder ngai. Mais si ko mona no azaki préparé te na musala oyo sala. Un prophète amona musika. Moïse akotina nukanate, akota pété. Mais abandi ko pesa bana Israël, ndenge ba ko se rebeller na Nzambe. Mais Nzambe ayebi que héritage il faut tikala. Nzamba poni héritier ezalaki Josué. A transmettre ye o yazwaki atikeli yango ye potango ya kozala te Josué sala nini alakisa peuple et c'est comme ça Josué akotaki nango. Mais Adi Nabala n'a pas trouvé de successeur o esengeli ba continuer mission na ye. Là il a déjà prophétisé pour la chute de l'église à cause de ce qui au bakoya na sima bakoya pour gagner leur vie et non pour sauver les âmes. Merci pour faire toi avancer, toi déposer en raison de la
richesse à pas dire là-bas les acquis kilo ma casse et pour la place mon banque de acquis n'engagé tout déposer tout tika pour faire bon mais n'a tout son on a témoignage plus moi j'ai oui maintenant on va mettre ma coloca bango sous ba opima fallait beaucoup de tili bosso pour que les na Jésus bosso là c'est mon longue ezalaki Matifani mabeza rande moko mabeza ranini tangu toloba bolamu ya bato eloba ma mingi te mais ceux qui vont le mabe ya bato ya bien okomona toko sisa pe mission na soto la lika wana ndenge ni mutu anaza mutu mabe ndenge ni makambo sala ka ndenge ni siko lorsqu'on a un témoignage d'un homme de Dieu je ne sais pas ce que je peux dire un patriarche un musée l'homme de Dieu qui a achevé sa mission oh biso ngakutu naza kokote naza soki kokololo ya kokilo kolomba na bango oyo il faut to landa modèle le mal du Congo eza quoi to lingi ko parser na ba o ba précéder bisoté oui l'agneau c'est très important l'agneau Jésus est l'agneau il a aussi des témoins sur la terre on va servir à son exemple il y a serviteur il y a mabé na Congo na bacha papa dit na bala donc moi père tout ça il dit papa dit na bala azala raté même batwana mabe basala ba base moko pour ma solo na bango balo pe solo malamu esengele ke musika na invité na na mwa papa dit na bala na mboka oyo li passe ali papa qui là ni na tikala oui na na papa qui là nayoka kaka OK na communiquer azalaka a papa qui là trop jeune que je suis encore des fois peu ma relation sur papa na évité oh mais manga patriarche mususu ye wana patriarche papa qui là oh ba pasteur nyonso tout ba pesa mkongo avant d'aller awa musika tena komina kichasa biloko malamu bato ba néglige kaka yona lobi ke mto kwa papa idi na bala azali to déposer to leka Yesu bozo continuer faut que tema bozo prophète ba ngosho tanga bon dans un guina testament de l'existence alors aibi singai avant mutoya autaka na centre d'immigration ce qu'autant va kopesa wana na expliquer plus les va changer ba destin ba musuba ya ba compliquer mission mona bota ma vine mobimba banda zaka mona muke mona ga mona na lingima ka mwanzam voilà hormis toutes ces choses mais parlons maintenant des côtés que ils ont s'intéresser à le testament de l'existence si qu'on lorsque mutwana vandi na centre d'immigration akoya na mokili tango koki parce que c'est pas tout le monde va changer bon destin tango aye na mokili akomi na mokili mutwana obanda ko vivre abandi kokola testament wana onzamba pesa kezaki livre na mokili et ko baluke komi CD et komi sikoyo babengango le CD du testament de l'existence musana ngwezanini Jésus musana ngwezali ko enregistrer ba acte nyonso mutu azoposer na mokili et ko ya ko enregistrer ba acte o mutu opposer na mokili ndenge balobaka video nde yango wana tina CD wana batu wana ntango baozo ba CD ntango akomi na mokili bandi ko vivre mokolo fingaki eza enregistré mokolo yibaki eza enregistré ba image ba acte nyonso opposaki na mokili nde eko apparaître esika siko tozo kende nde yesu bande ko expliquer ngai et pendant que Jésus bande ko expliquer nga bongo azali ko expliquer ngai ndenge testament de l'existence rôle nango ezali Romains chapitre 2 Romains chapitre 2 verset 16 je prends au verset 14 quand les païens qui n'ont point connu la loi font naturellement ce qui est prescrit dans la loi ils sont eux qui n'ont point connu la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent par leurs œuvres que la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience a rendu témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui apparaîtra au jour selon mon évangile, Dieu jugera
par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Siko testament de l'existence wana na mokili awa Yesu abi evanda kana faculté otobengi conscience. Yango acte nyonso mutu asalaka asambela te soki vraiment ata mwana mukie azozwa eloko na ndako azodiota mwa Liswa Thompson akengelaka d'abord atala soki mama azosala nini azotala ye. La conscience ya mutu nde yango Yesu alobi na mokili awa yango ezalaka conscience yango nde babengi testament de l'existence. Parce que tant vous posez acte oh conscience ne ko reprocher yo conscience ne ko sani yo banda pardon j'ai dit déjà ils ont reproché yo que je mal agi okoki koko sa conscience na yo te yango wana nde testament de l'existence. Parce que yango eko apparaître esika to kende liboso conscience no wana yango wana mutasimba ke ona loboko eza lokola CD yango wana nzamba pesaka mutu likolo o babengi testament de l'existence et yena mokili et comme CD il y a testament de l'existence o to bengi conscience yango wana eza ko apparaître na jugement ya grand jour tant mutako kufa pe yango wana ezobima na place ya vérification des noms po bayeba na chambre ni bakocho esika to okende yango wana conscience yango wana ndi Yesu ando benga testament de l'existence. Et pendant que bande ko expliquer ngai to bandi sikoko ya to bandi ko ya liboso na bande ko mona batu bolenge azo expliquer nga parce que mulongo ezaka mulai toye to komiti esika mulongo ngo ebandaki tant to komi liboso to moni batu batelemi na liboso wana ezalaki na table wana ezalaki mulai tellement que la description pour moi ba mettre na wiko pesa te mais bana kin o ba ko yeba na station mulai na ngwe ko banda na station mola tina maya makelele mulai ya mesa wana na mesa wana ezaki na ba livre ezaki belé batu batelemi na mulongo bazozela tour na bango n'espace ezaki na ba démon bazaki na forme lokola bangembo bandeke bazopumba siko bazosekaka batu bazocholaka batu ndenge batu base retrouver place wana liboso mesa wana mutu moka zaki rovanda azaki 18 mètres d'après ta Yesu explica kingai alataki elamba ya blé roba blé ezika kangama ina nzoto azaki na ba chaîne na maboko mupanzina ezaki na télévision lokola ba plasma otozana ngole na mokili ezaki ya munene ezaki mupanzi na tolo na ye awa bakomi Mikiel elamba wana bana mikepe balataka ba polo moko ya ba tente moko ba dessinaka boye bana bataka ba dessin animé bakomaka mingi Pokémon bakomi Mikiel wana nde na mona ki place wana siko na tuni Yesu Mikiel wana asa nani o avandi liboso géant wana ayebi singai lorsque nzamba bwaki Satan ye pasaki corrompi punition nzamba pesa ye atinde avanda place wana bakanga ba chaîne place wana musala na ye soki batu ba ye ya ko vérifier akozwa cede no ko kotisa omona makambo sali na condamnation nzambe ye moka lobi pona yo ya ko guider juste place o ba kende ko chayo te mabe o ya sali d'après condamnation nzamba pesier et tumbune ezali place boy na prison numéro 81 82 numéro 2 numéro 3 oui des rôles ne yango wana des rôles ya Mikiel yango wana pendant que Yesu bande ko détruire ngai abi c'est pourquoi ba maman bozo pesa bana bino bilamba bozolata bozo kotisa bana bino na ba alliance na ba démon sans les savoir nde bana Mikiel ba lata bilamba wana ba Pokémon ba komi Mikiel nde wana démon wana siko avanda place wana pendant que Yesu bande ko expliquer nga abi ya kotala ndenge vérification et salamaka na terme muke pour nous permettre batu. Je ne vais pas dire jugement parce que le jugement c'est Dieu nde au sala yango. Je vais dire vérification pour nous faciliter batu. Alors na terme o ya employé la kinga tango azo expliquer nga demo wana na moni batu siko bazo benga Mikiel o fungola ka ba livre wana a benga mutu kombo na yo non poste no prénom soki pozwa ki ba sirno na mokili na ba sirno wana bakotanga yango po yeba vraiment que eza yo
babengi tango babande ko benga mutali boso tango biso to komi ezaki mona moko muke. Donc vous comprenez que Jésus a ko expliquer nga les événements de to telemi na balabalo o swana mutu momo na batu pende ba oleka. Donc j'explique à la fois il me dit des choses mais du sonyo sur tozo vivre histoire. Moi na moko ya muke ya mobali. En fait avant to kuma na mona na monio o to ke ma parce que la fois passée témoignage un peu trop et ça que un peu bien on met la main donc tout zone tout sur moi les mains et bon tout régie. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec l'homme de Dieu, le prophète Aston Adam. L'homme de Dieu, ça va? Oui, ça va. On peut continuer. Oui, oui. Ok, lorsque Jésus-Christ me parlait, et comme Akitoro ba eko benga mwana moko amke, je me tiens pour autant ba combo mwana ngo, il pouvait avoir 9 ans. Donc comment je le sais? Parce que je dis au début que le sens de l'enfer est différent, pardon, le sens des esprits est différent dans le sens na biso ya bato. Alors bato bazaki wana ba sens ça va être plus perfectionné encore par rapport à tous zaki na moki. Alors là, au coup de détecter mutuna âge nae. Moi na wana suka bande kolela. Alzolo ba mama otiki ngai, papa za wapi, naza wapi, boya kozwanga. Donc kuna okoyeba ki ozaki kotanga, ozaki na papa, ozaki na mama, ozaki na mwasi, ozaki na bana, ozaki mutu boy. Mwana na suka bande kolela zolela ba parents nae. Ba demo o bande ko pumbwe likolo bazaki lokola bangembo. Bango bazo se moke na mwana na bazo ebisa ye outi kutu na mokili yango ba parents no bazaki incapable ko batelo
awa nde bakobimisa yo awa oza suna pouvoir te okozonga wapi kuna na mokili babateli yo te bakobateli lolenge nini vraiment bande kose moke na batu nyonso bazaki wana particulièrement na mwana wana petango ekoma etour na ye na bandisi kokolela nayebisi yesu mwana moke boye asali nini yesu abande korépondre ngai te abande kaka kolela ye abande kolela nga mpe nazolela siko yesu ntango ande kolela abi eza na volonté na ngai te ke moto aya kose retrouve na esika oyo nasali nyonso mpo moto aya te me na motema ya moto nde moto arejete ngai abande kolela nga siko na bande kokoka te na bisi nkolo tozonga entre eza insupportable ntango mwana wana akomi babandi kotanga bafungoli livre ne bandi kotanga makambo nyonso demo Mikel wana ntango azotanga alobi boye abi le créateur de toutes choses t'a reconnu coupable na ba acte oyo posé na mokili ozali coupable ya nudité ya mama na yo alors ozo mérité batia na chambre wana et pas esengelo ke de kovana nudité ya mama na ye alors on a expliqué ngo siko siko mwana wana abande koboya azondima te abinga na yebelo côté botikanga na zonga pa na biso azolela malgré mwana ngo azaki pourri makolo nyonso azaki ya kopola bankusu ezotambole na nzoto Jésus. Ah Seigneur, natali mwana wana tango akomi lokwa bande ko refuser donc mutu cede wana tozotia loboko boye elongo ate eza kolé kaka muto nzamba permettre esprit wana lokwa punition eza kotanga bakombo aza na autorité ya olongola cede wana Mikel wana chel musapine boye cede longwe na loboko wa mwana eke kota na lidusu ya TV wana tango koti na kati bandiko la kisasko film tango bandiko la kisa film mwana wana azovana na lingwala d'après ndenge description ezobima na télévision bazovana na lingwala ndenge ozokende académie de beaux-arts en face na ngambo eza avenue moko balabala moko munene junior encore le nom aujourd'hui na avenue wana quelque part n'est pas ibana on bande kovana parce que tango mwana na akoti kombo na e ko apparaître likolo ya télévision et bandiko la kisa film oyo liloba nzambe to nzamba zo reconnaître coupable ya makambo asalaki na mokili acte nini ekubanda ko afficher na film mwana wana ekomi ezaki na 11h tozotala na télévision na demona nde bazotala na biso na Yesu nde totelemaki te bandomo na biso te alors siko tango tozotala na télévision wana mwana wana muke avandi azotala TV na ndako ezaki ba 11h mwana na pandaki azolanda télévision mama na bango ndako bande kovanda ndenge tozaka na kinya ba douche oyo ezaka na kati ya ndako téléphone ebandi ko sonner na salon mwana zwi téléphone akesiko na pembe na douche azobenga mama téléphone ezo sonner mama bia ça va pesanga téléphone mama lokola déjà zaki ni na kati ya douche afongo abendi porte mukie tanga bendi porte mukie achelo boko bo mwana pesa téléphone lokola bana mikie alinga poussa lokolo mwana glisser à tuti porte senini efongwami amoni mama na ye ni ndenge mama na zalaki netango mwana moni mongo na video to moika mwana kimi mama asundoli téléphone mwana kimi après mikolo c'est-à-dire écouter que 6 mois encore mwana na ebandi malade ba memi na hôpital et comme opération mwana na mukia ekukufa netango mwana na kufi ayina moni ndenge mutuka wana ona mona kana ebandi lokutaka makila ndenge yaka kozwa mwana wana ndenge yaka komemi na loboko po babu akaye place wana comme livraison ndetango condamnation na ebimi amona ki nudité ya moboti na ye nde malédiction yango wana abandi kolela mwana na bande kolela abande ko croire te mbala moko démon Mikel na pesi ordre ba démon ba yiba kangi mwana wana na sima na ye ezaki na porte na ko expliquer porte wana na sima na ezaki na porte tant tolinga toko tande na ko expliquer bazwi mwana wana babwaki na kati siko na tuni na okaka ndi mutazo ganga kei na tuni yesu babwaki wapi abi kuna nde babwaki na lifelu iso bandi kolela mwana wana ikoleka na mutami bale apusani tanga zo pusana azaki na mbabola
mbabula kako tosalaka bachaudron azalaki nango mbabulana ekangami na maboko boye siko mbabulana ezoganga ezalaki na makala moto justice 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 ekomi tour ya mama wana e mutu nyonso ntango azopase wana oyo nyonso batangaka ekomami oyo nzambe azoreconnaitre comme coupable bato boyaka toujours barefisaka yango mais sikoyo eloko ekoprouve ezali video ntango bakotia cd na yo na télévision ntango bazwi cd ya mama wana batie na télévision film ya mama wana ebandi koapparaître film ya mama wana ebandi koapparaître ndenge nini ezalaki mokolo moko ya dimanche soki ozokende zandu na nzela bokasa avokoma itaga aveni moko ekotaka wana ekendaka mpe ti kota moske sikoyo mama na ndako lopango bande kofutela ezalaki place wana ezalaki na télévision ezolakisa dimanche baninga na ye bavoisine na ye bake prière balambaki batina bango basisi batiki mbabwana wana makala moto liboso ndako na bango bakangi ndako na bango bake prière mama wana na video ezolakisa auti kosokola zobima amoni mbabola baninga evandi liboso ezalaki kopela moto abengi mwana mwasi azwa biloko ashofele mwana na ya mwasi aboyi tangu mwana na mwasi aboyi mama ye moko ake azwi mbabola wana azwi pe biloko na ashofe asaleli moto mbato asaleli mbabola silisi pe azongisaki yango lokola asengaki eloko ya bato te nde parti wana ekale condamnation na yango wana deuxième partie ya mama wana mama na ekoleka troisième personne ekoleka ezalaki jeune garçon azalaki na cantine yango ezalaki na basous-vêtements na basoutien ya bana basi na kati sikoyo ezoganga justice 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 parce que kuna na enfer eloko nyonso elobaka mire elobaka moto elobaka donc nyonso elobaka sikoyo bakaleso na basoutien wana ezoganga justice 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 ekomi tour na ye na video na ye bandi kolakisa film epa na bango bato nyonso bazalaki te c'est-à-dire bandeko na basi bazalaki tour à midi ye azaka tour à tongo bapara bakendaka musala tango ekomi na tour na ye sikoyo autaki classe avandi ne na ndako bandeko na basi batandaka bakaleson basoutien na bango basokoli baexposa yango kaka na lopango siko tango mbula amoni ba 16 mbula elingi ebeta ye akei kolongola biloko wana bandi kolongola bakaleson wana azotyango na cantine lokola eza babiloko eza bapartie intime ya bato lokola ya bande komona yango nde yango bakaleson wana ezoganga justice mpo na ye garçon wana ekoleka donc bajugement oyo bande kose passe wana na batante mpe na boyebi na biso ya bato ebande kolekela ngai donc na bande kosupporte yango te na bande kolela yesu azoyebisa ngai abi ntango baparent wana yesu aza koenseignaka nga parce que nazalaki lokola mopaya na makambo nango mona ntango bango kuna baosala jugement na bango biso totelemi aza koexplike nga malgré bande kolela ayebisi nga baparent oyo bazwaka bakaleson basoutien na bango baexposaka yango na lopango atandi yango na miso ya bana na ye ezali malédiction oyo aza kotitisa na bomo ya bana na ye eza biloko eza bapartie intime ya mutu ekoki kozala expose te na miso ya bato lokola ye abandaki komona bakaleson wana abandaki komona basoutien wana expose na miso na ye na ya basi na ya bandeko na ye na ya baboti na ye nde yango signe ya malédiction na ye yango wana condamnation garçon wana ekoleka na troisième personne ekoleka ezalaki une jeune fille azalaki na baboudin ngo ezokangama ye na nzoto siko esika nyonso boudin ngo ekangami ye eparti wana fo epola bankusu bazobima boudin ezoganga justice 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 na tour na ye video ebandi kolakisa filme na ye ya na ye propre abande kodefisa baboudin ye soki adefi boudin ya na ye tango lobi ya kolingaki kosomba baboudin apesa mbongo lokola bazalaki kaka bana basi bango mibale okomona ya na mbongo te papa apesinga mbongo ya classe te na mbongo te ya kosilika alobi me lokola leki atiki kaka siko baboudin ya na ye adefa afuta te nde yango condamnation na ye siko ya bande kolinga longolaka baboudin wana azotya boye ezokangama na nzoto epai nyonso boudin ezozwa ezopola boudin ezokanga justice abande kolela eza ya na nga moko nasali nini eza ya na nga moko ni pe tourner kokaki babwaki ye et bakotisaki na moto après ye maintenant l'homme de Dieu on abetaka lisolo nene ebandeli o bandaka kokima
oya zalaka moyembi munene abanda kotelengana na komona siko ye aye kokoma ekomi tour na ye pe bakaka kokanga ye na video na ezolakisa ndinga banda kotelengana baya bazwa ye na ndinga bayiki komeme place wana ye pe na lie wana tango komi siko tour na ye l'homme de Dieu wana oui o ayemba téléphone tango komi tour na ye tango komi tour na ye yesu kwa bande koboya alabingana za mutu nzambe mutu nyonso asalaka musana ye ataka toujours ba chrétien place wana bazaki ba orgueilleux bande kondima te que jamais bango bakoko koma na place wana ete bango bandima ki nzambe baki ko se retrouver place wana te ba démon ba bande ko se moquer na bango tango komi tour na ya zo boya alabi non jamais ngai te ngana sala boye ngana yembela nzambe ngana yemba musique impossible ko simba te ngafana bimesika o ba démon ba se moquer ne ba ebisiye nzambe soko salela kiye ulinga ko ya awa te bato bayaka awa bazali bato baboyi kotosa ye o balandi distraction ya maître na biso kasi boboyi nzela ya oyo mokeli azolakisa bino nde bango bayaka awa tango komi tour na ye na video na ye loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe okende oluka kisi na osala nini osimba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo Dajana et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, accepter Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolingankolo, bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo
s'abonner à les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko de vidéo, il y a Milai Isa vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolingom salo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît Bible ngakolo Bible ngala certifiée Bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au donc toujours sous kaka ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana o mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage zawana parce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la ciné. Ouais, relax. Je suis ouais. N'a vu les clips on a fait la gomme. Soyons mon avis. Mais oui, et bon, maman, yo, monsieur, a très clair. Yo, monte à ma bête. Bino, pardon. Quoi spécial ça? Clip, il y a l'évangéliste qui va face. Là, on va dire aux assoupes. Donc,
C'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. C'est parti. Logo pepe saka ikopesa lisusu. Logo petabu saka ikokamba lisusu. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.